Bande konanga. Papa, maman ici kozali. Na chéri. Na bébé. Baby. Au préféré babenga ko nani. Babenga o chéri. Babenga o bébé. Babenga o papa. Babenga o mama. Ton nani bande koto saka analyse. Parce que esengi biso to sala. O Koffi Olomide aningi seli biso Zaïre. Aningi seli biso Zaïre. Banana bota mamba boso na mona. Papa a préféré aboma libala na ye pour na nini parce que maman a bengaka ye bébé te. Siko nde bako benga ye bébé sali ye salaka ye sengo ya kosakana te kokamwe o likambo somo. Voilà, tout ça la juste analyse. Bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Vous s'abonnez, vous likez, vous partagez. Voilà, bandeko lelo. Ngana bino boyebi to lala ki to lamu ki to moni papa na biso Koffi Olomide légende na âge oya ye Koffi Olomide bandeko langa s'il vous plaît botela ngana akoza na âge nini papa na biso Koffi Olomide ya koka mweza ke na âge oya ye azo s'inquiète donc alela babenga ye bébé eloko nini esala ke mama lia abenga Koffi Olomide bébé te. Et loko nini sala ke mama lia abenga Koffi Olomide chéri te. Est-ce que bande konanga banda bane o nyonso basala na Koffi Olomide ata mukolo moko te mama lia tikala obenga e bébé. Eza solo. Et loko nini e pusaka mwasi akoma ko comment je peux dire akoma ko yina c'est trop dire. Alongo la tendresse alongola esengo par rapport ya mobali o ya lingaka mingi parce que ngana bino toyebi Koffi Olomide ndenge balingana kana lia ndeka toko mona sindi le cœur boy photo ekeye zongi mabande ko lelo na anga mote ba réaction ya bandeko batindelinga ba réaction na bango ezebele na ochela bino toko chape na réaction ya maniki oyo pe aekoloba na ochela bino ba audio boyoka eloko nini epusa mwasi akoma lokwa akoyina mobali ce n'est pas so makama beleki makama be boyebi ke mwasi aza mutu moko ankesi aka makambu na mutema combien de basi o bazana kata mabala mobali ya nyokola ke boy makanga aka mutema bomba aka makambu na mutema ya bomoni lelo basi ebele bakomonsa ba crise akufi asali crise akufi to boite eza pina mibali o bazokutana na ba makambo wana bandiko nanga eza pina mibali oyo mwasi azosala eboye azokanga ka mutema azokanga mutema azobomba na mutema lobi yoka biu akei mais oya Koffi Olomide bandiko nanga ngana bino témoin kokamwa eza ke Koffi Olomide awangani mambwele kaka na Kenya bandeko na contre Koffi Olomide te. Nalinga Koffi Olomide makasi nga mode aso na ba stress nanga so na tina nga banzembo nanga lokwa ba bambino so na tina lokwa ba aspirine mwana mokonzi akotaka boloko te mawape kotaka tembe na ndako ya mokonzi bolanda banzembo wana vraiment tango yokango oyoki banzembo ba epucha ezala sindi le kara yembela biso banzembo kitoko nzembo lokola boulevard nzembo wana lingango mingi ozwi banzembo ba ikia bayembela biso banzembo mais eloko nde tokoboya bamatalana o bakoyela biso babezeke ezongi déjà Koffi Olomide faut to comprendre ye tellement mikolo azoyokana te en tout cas esali vraiment moi temps asali nzembo asindi toyoki nzembo mama si mais ye moko vraiment boy aoyokana penza te bandeko nanga Koffi Olomide aoyokana penza te mais omona ke lokola azokana te avandi a raisonner lo ni funa ya nango nde omoni ayeli biso likambo na bebe mama esiko zali mimi mama Lima mama DM mama Noirite bino kuna bobenga ba papa banani o bobenga ba papa banani obenga papa bébé obenga kai chéri to obenga kai nani po eza koyinda balobi
soko benga papa bébé te en tout cas papa okende a préféra sundola ona bana uzwa niveau na respect otopesa Koffi Olomide est-ce que faut ya robinisela biso makambo oyo oyo ezolakisaki a préféra na ye na bana na ye na mama ya bana na ye na mwana mosala na ye oyo akoma obenga ye bébé a préféré nani et puis aye koyebisa biso nini Cindy mutu akokunda et qu'est-ce qui prouve que Cindy ye akufa liboso ya Cindy calcul na biso bandeko na ngai ezalaka ya nzambe te calcul na biso bato ezalaka ya nzambe te omona mobali mosusu aza plus âgé que mwasi mais osutuka boye mwasi ake avant ye omona mwasi mosusu aza plus âgé que mobali mais osutuka mobali ake avant ye calcul na biso ezalaka ya nzambe te bandeko na nga elo mote elakisaki Koffi nda Cindy nda okufunda Koffi ah oui tosuetele mutu liwa te po liwa ezalaka eloko moko eyelaka mutu nyonso par rapport à temps na ye ça dépend ya temps na ye oyo ngonga ne ekoki akei me likambo na bebe oyo nde ezoboma bandeko na ngai yo kuna papa obengaka papa nani batela libala na soki obengaki na kombo ya Jean changer kombo soki obengaka papa ya Freddy changer kombo bandeko na ngai mikolo eza likambo ya bebe naotila bino bareaction ya bandeko bolanda tozo analyse ka nga na bino na commentaire oyo mpe amoni aza na réaction na ye numero na biso eza affiche wana tinda tokobwaka réaction na yo par rapport ya makambo voilà tolanda non tozonga juste après onini abengaka o bébé te tolandi o mosusu mpo abengaka o bébé c'est ça ebela tata bongo vraiment bambozo bapa na télévision yango wana mwasi asupporta ovi na ye mobimba mwasi asupporta aki na eloko moko te bosali mpenza basali mpe te abeso ba 32 33 ans basali sikoyo emilie motu tini na télévision na miso ya bato oannonce mpe divorce na ye ke olingi liso te mpo nini soit disant motu moko aye na ye auti so auti place nini akoma obengo bebe nde ozi otomboli ye non bongo te nasepe na makambo alobi ata moke te Koffi mpe nasepe nalingaki makasi me na oyo alobi mpo nalia nasepe na ata moke te franchement mwasi asupporta omoni mwa mobali wana Koffi afuta mabe nzambe likolo nzambe aza juste ezalaka te obike bango bayebaka te soki mabe eleki eyinisaka na motu donc mabe soki eleki omona motu omoneka motu mabe eleki mwa moso ali ya souffrir baya mike mike badanseuse wana bayaki baya mike kolinga boko bima na bango bande koemilie mwasi to banda kozala mbala ya mike ti bokomi tata mokolo wana soki apembe ebela mandefu oye koemilie mama mwasi aboteli yo bana soki lelo okoma lelo papa okomi mpe lelo motu le mosusu eza grâce ya bapriere ya mwana mwasi to grâce ya ye apesaki baconseil moko mpe ya bien okomi oyo oza lelo ozoki koignore mwasi wana mpe en plus na tv mpe lokola mwana mwasi moko aye mwana mosala moko boye eloko moko apambala pa boye koimilie mwasi oyo ya yo vraiment mibali bamitema mabe okoboya mwasi mpe nabengaka nga bebe yakasi babebe ngo esalaka nini tobengana tonobenga babebe mpe ko bayobenge bebe chéri mais ntango mabe ezoleka mingi lelo omona buzo bolimbisi lelo omona buzo bolimbisi ya motema eyinisaka mpe toyinaka mpe bato omona motu mo ozomona kaka oyini tozomotema mabe eleki mingi omona nzambe ngala mwamba bato olingana mwamba asala ye mabe moti kai basaka asalaka kaka mabe asalaka mabe non mwasi tokobaye na ye Koffi ya motema mabe olike analyse ata nani apesi nani mwa mwasi alobi o nani amuta buzoba papa wana ebele tana soki apembe na soki na mandefu apembe oluka bakolobenga ko bebe mbe babengra tota bafoto baotana na lie esika bauta ti bakomi lelo na mutu moko loko tia soki biloko te soki oloko ti biloko te alokota sikoyo ye obala kofasone mwana mwasi moko boye
oyo kutuka oyo zali me mama bana oza ko humilier na miso ya bato bon atam ko to kana mobali te sa mabete to ndenge ni atam ko mona makamabete oyo ko humilier mama bana tina niveau tina na télévision tina YouTube etamboli monde atie mobimba ozo ignorer yango moninga ya ba mise nyonso tout nalinga wera wera za mobali tobote bien sûr wera ndenge azalaka wana apeska exemple moke ya wera ndenge aza bongo lem super asa muntu so abota pe libanda mais tala bano ya bimisaka kaka bano boti na mampata mibale wana exaucé na Gladys respectera mwasi na ye ozomona bisika bokoti na mwana mwasi wana ti bakomi lelo boye yango mona wera nzambe apambole ke to mabe mpo ya wera nzambe apambole kaka igwe nzambe apambole kaka mpo wera mpenza te ayebi korespecte mwasi na ye alinga baje apambala teke mwasi na ayoka teke mobali asalika zonse alinga kutu bongo te wera ayebi korespecte mwasi na ye yango nzambe apesa wera vie mulia komana ntina ba 120 ans wera wana franchement ye solo bakofi wana bandoki alingi respect nini manquer soza manque à respect maman balo ko humilier ko poko na ngasha na ko humilier mwasi na yo ata sango na seki tala moni mwasi oya yo ebike mwana mwasi obisika to wuti tina komi lelo boye okosale mabe te okokona kozokisaka motema na ye tout le temps te mama alia wana imine soko mpe azwi pa kofi ya mosenzi epo respecte basi te aza mosenzi na balingisa na terme na lobi aza moto buzoba mwasi na yo mama baloboteli obana andimi bakisi mi makambo nyonso to mabozalaki na ome mwasi na ndimi te nzambe o pardon namoni mpe tata monfera so lelo babengaka nga bebe o bakoma babengaka nga bebe fesisi na ngai tata monfre adi bakoma babenge bebe yango esalaki bien bakoma babenge bebe melodi kanga tala foto bokangi na tata monfre likolo bikomi mama obaki ali ya koko omoniki mama nde komoya avant de venir okomi mama omuso babenge bebe mama abina bengi yo bebe banda komona tikitiki tabenga kokabele yo tata mokolo zo omaka moto alingiki bojemes koleka no azolinga kokola te no abomi libala mama bala mpo baobenge bebe banoza kozaka bebe bebe nini oba bengo sele fa na bebe lenge baka o mama na ana ninga benga bebe na papa na nga mutu nso to benga bebe na omona ka bebe ya flatterie ya bolingo moko mo benga na bebe yango ni na linga mingi taka na kuma bebe tu veux ça tata mukolo na mande fo pe la bebe en tout cas président Fatou ça prendre série na mbé ezala ya tete apesi nga ndoto mali batungi bolingo abinga bakoma obenga nga bebe tata boyo solela bebe en plus a confirmé divorce na ye na télé yeah ça problème tes go a divorcer pour obenga bébé mais moi je suis encore vieillir comme on a moto ka lingi akokola te alinga ba benga vie ayi mta okunda ye mama se eza problème te akunda ye tamsu ya okunda te tamsu yini mta okunda ye na nimite ke ya okunda yini mta okunda ye. Alors, éducation ni azopesa na ba homme marié ba divorcer. So moi akepa makango moi benge bébé na divorcer kuna ba benga bébé ba mama. Ba benga ba bébé pour ki bébé o so que aye ko ba bébé na retard ba to ba benga bébé bana 2007. Nous ba ina to benga bébé déjà. Ya bébé wana to bana bana 2007. Ya ye ko ba ki bébé ka lelo. Ya bébé comment banze moto boyo kabilo mibale. Bébé mukolo on va comment bébé tu veux te laver bébé ah Dieu parce nga soni nga ko mo bana nga mo mke fa nga benga nga pe bébé ko nga na bébé iye bébé pananga fonga na mama si o tanga benga nga bébé bema iye fo be o be pa nga bema bébé mama yo bébé papa aye
Mboko il faut que banana na éducation. Les gens vraiment autant la mutu pena aolo bakeno na tanga na poto aolo bakeno na mayele mais ce côté si appelle sa éducation de la famille ayebiti. Pour éducation nini yoko pesa mutu batata mukolo a divorcer po moi si moko abenga ke bébé yanga boyi mama bana na. Il faut le bakana mama bana kuna ba benga bébé yo pe benga nonga ka bébé. Omoni elo mususu pe muta e baga te kelo wana ezalaka. Kenet par exemple tata lo wanga ba benga ka bébé. Oh non, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc bah bien avant bah tu vas au bébé te. Ah on a faut fouiller, faut fouiller. Ya ko luka. Ah mais faut fouiller. Ouais, lelo nazo vivre au quotidien. Bébé na chéri o lingini. Ba bengoni bébé na chéri. Bébé na chéri. En tout cas bébé quand ba benga nga au bébé. Ouais. Au divorcé quand? Ah. Bon, on a aussi déjà divorcé. Mais. Va prononcer déjà divorce? Oui, va prononcer. Ah bon? Mais, oui. Mais, n'a pas 30 et quelques années où tu as vivre, 30 à 40 où tu je n'ai pas, ça me dit pas. Donc, Madame Ram, on peut se condoléances, c'est pas na banananga. Ah bon? Oui. Ils ont testament. En tout cas, je suis ça des testaments en direct? Autour d'une question, tu as une émission d'ailleurs. Solo là. So ils ont testament. Mais tu sais, ils ont idée n'angate, ils ont péché n'angate. Il y a divorcé les sous. Mais c'est ok. Voilà. Mais divorce à l'éboussé Cécilie? Aussi c'est ça. Au contracter déjà mariage monsieur légalement? En tout cas au cas moi mibali bakola te kofiaza wezo benga e bébé donc yenenga divorce bon ezaka à cause de bébé maman lia banda benga e bébé te yango esala ki a divorce azana mama si papa kofi bolukuta boy bongisa nzela na oti ozolo keza bes biso nzo to comprenons que mama si c'est ala lisa na musique c'est lala na to mo talaka bolingo na bino on comprendre au bota mozala bébé ti okoma oyo komi lelo oyo bakombele bébé babenga yo kasi mutu so azo bengo bébé nde laksi bolingo mususu eza pe lokuta yo zomona azo bengo bébé mais azokosa yo